siko ayeka na poison botika ba jalousie oboza nango mutu nyonso azobaki poison ya des abeilles aza mutema mabe nzambe ya lola osepela na ote et puis nzambe ya lola aotalo na miso ya mawa moni biso nyonso mikolo tozala bandako ya tovandi pona maladi moya muke ozoko pa mutu azobanga maladi wana me akobanga nzambe te bato ebele fo babanga nzambe maladi ya muke ye ebangisi bato na l'état na ba gouvernement ya mukili mobimba babisi bato bafana na ndako mais ba péché o ewumelaka ebele bakoka kozwila ngo ata solution te. Oh mama mama na lobe mama lele mabondela tolo na se mutupe na moi olemba te mama lele mabondela sika nyonso zali Gallo Promise Gagne Flali, la casquette de la presse congolaise, la possibilité partout aux îles Boko qu'on a encore une fois de plus sur la 4 chaîne Moko autre de la chaîne Onzamba Ebi chaîne Oiza créée par Yemoro Nzambe à Pessiongo Maman Anne Kalamba et que non soit chaîne Oran la Sala qui donc c'est-à-dire tout le nacé 100% Jésus de Bumbo qui n'a pas abonné ni sur la tout le nacé donc la Bible le dimanche toujours comme ça Nzambe la 4 banda en privé en coulisses donc église de l'eau en coulisses chacun prie chez lui. Donc, nous sommes pas le dimanche, partout dans le monde, pas de bouging, pas de sortie, pas d'entrée. Donc, nous allons bien. Donc, on a une émission pour le son qu'on appelle ça merci dans la moto à Télémara. On a temps pour Télémara, pour filmer, surtout le bel en abisso. Tout ça, là, autour de ça, plateau, Jean Mondial, le caméraman présentiel, la casquette des images, nous avons chapeauté l'image. Donc, on a fait ça, trop, pourquoi pas aussi. Pasteur Carlos et gardé du temple, les savoirs les bien contrôlés. Donc, salutation pour pasteur aussi. La couple Kalambaye, là, Jean-Claude Kalambaye ainsi que maman Déborah Kalambaye. Merci pour la visa le 22 août. J'ai Kobeba. Ma femme aussi, on a Max A. Donc, le 22 août déjà. J'ai Kobeba. Toujours vraiment fait. En tout cas, merci pour la visa. Tout ça, on est toujours en tout cas, merci. Voilà, toujours dans le cadre de l'actualité, l'émission 100% analyse, l'émission où je fais la analyse à propos de la sujet pour savoir pourquoi il s'est remis bongo, qu'est-ce qui était à la cause, donc la question est sur la émission où ça la analyse. Voilà, mais nous avons mon côté, nous avons découpé quelques artistes et comédiens parce que vous voyez, tout n'a qui, donc il y a des artistes parce que je vis avec eux, donc nous avons souvent dans bango. Donc on a souri comment il y a beaucoup plus na partageara mamuya ngam na bango nazana eyenga botete GB yangona tu as dit eyenga botete GB eyenga botete GB likonga ndobo taille S voilà. Et nous avons en direct il y a tout le 100% Jésus, donc c'est pour la première fois que nous recevons 100% Jésus. 100% Jésus. Amen. Donc c'est pour la première fois que nous recevons la plateau na biso, na évité un message ligne pour que ça na bana nzambe au baso à l'instant. Oui, bana nzambe, les beautés nzambe et le jour du Seigneur. Ici quand nous sommes au Talangai, tika kimia ya nzambe o mokile pesa kate ezala likolo ya moko na moko wabino simple et humble serviteur yeyo azali awa na lingi bino mingi to s'abonner massivement awa nde tozo ba news ba info ya malam. Merci. Voilà, Eyenga, qui est Eyenga? Eyenga c'est Eyenga non? Eyenga c'est Eyenga Botete Gelo. Alors la personne, il est qui Eyenga? Eyenga, il est un artiste et comédien évolué ici à Kinshasa. L'émission est en français, tout ça bilingue, tout ça bilingue. Ouais. Trop français, trop français. Merci, ce n'est pas un problème. Ouais, et Ngaza, mon artiste et comédien, oh yazo sa musala nae, ka bandeko ba hotel ngande ba juger, et Ngaza le lengeni ni asala ka pe musala ndengeni ni. Mais quand il ngakabi kaza mwana mboka, mwana ya Congo, et azo sala musala nae, oh ezotala monde entier. Voilà. Mais la monnaie qui est trop lingala, qui est français. Non, non, j'étais à l'école. Vas-y. Vas-y, voilà. Et il y a un style, tu es trop bouffon en scène.
eza trop bouffon. Donc yo moto pour un style wana tout eza na moto orientant yo nzela. Oui, moni cause l'artiste déjà quoi joueur wa zobeta ballet, il faut coach soit yebake joueur au capacité na ye to na force na ye na maturité na za so na tie na 9 oyeba ko chabi so na tie na 7 oyeba ko chabi mais gelo il a déjà ba qualité wana ya cause la gaillard 0 eza ba biloko tozara nango déjà et lelo ba te belé sous ba koma ko découvrir yango et ba komi ko sala ke to exploiter yango to la kisa yango ba ndeko na biso nyonso bazali bana. Voilà, et nga ces années-là, il était dans le théâtre à Limoué. Après ils ont ce qui était à la cause. Ouais, gelo et nga zaka desi na comportement ya Zigurato ko diangani na pesi mbote. Et gelo et nga banda ko évoluer na Zigurato ko diangani mobali ya Vanessa Kasongo. Bazaki vraiment trop bien. Et départ ya Zigurana poto et avant de sa réunion moko alobika ke non comité nyo se bando travailler nanga et ko ina mai voilà nga na ke poto soki na komi kuna na sala comité mususu alors groupe langue tikale pa ya zoom aza cameraman o bana lemba nyo ba yebi a filmaka alors nga on azaka deuxième personnalité ya groupe en tout cas moral e koyaki comme on a que président na bino azo kende to nga peto bunda de lelo belongi akala ba nani ba bunda kana absence ya président ngadia dia bango bazawana ndenge pe na mona kalelo pe à son âme président na biso sans souci akenda au mona pour dire les chasses bazawana tout ça donc mutu nyo son absence ya mutu azara besoin à azala comme il faut ndelelo ba vie na biso Jani Fai bazate mais omona ke mama mayo azwi wana azo sala makambo ndenge esengeli donc c'est un peu ça. Voilà, enga tango kimi na théâtre OK na ballet. Na nyoso ballet théâtre na ballet. Nini vraiment eza yo na première position. Ballet yanga pour na ballet na sala kombo na bimisa ba joueur le quoi Tusi Lukaka. Tusi Lukaka za joueur na mwana na ngana zuna ndaku na formé Tusi Lukaka. Kodi Milambo bana na ngai bakitoti bana na ngai. Donc ça veut dire na monde à ballet et puis voiture à liboso na tambo na on a vu na zo na monde à ballet. À part oyambalo siko et na théâtre au pipo zenga pesi ngai. Pipo zenga bongo ya kisi donc pipo zenga mbongo ya kisi apesi nga voiture donc na zo musiko na théâtre. Alors différence ezali que na ballet ils a plus beaucoup d'énergie à makasi. Na ballet za kwa bilanga café. Faut soit moi na mon boy pas na bango au former au pesier ba capacité au niveau pesaye moi na akoli au vieux au saler les documents pas pour côté ka équipe si moi na komi ko évoluer vous comprenez donc moi trajet en to benga ngo bilanga ya café na ballet donc so quand on a moi no abeta ne bien ko banga no te bilanga café joueur à tout là donc à robeta ne 3e division 2e division à rolo on peut 2e division ba moi qui ndeti ba mukoko amale ba petit na ngai wana bala na ngai soso olenga soso bana na nga bango wana ozo comprendre ba vini bongonga bana na nga bango wana ba petit Jésus o abeta na vita Jésus ozo comprendre bana na ngai donc wapela bana na ngai na bokoli na komisi bango lelo donc na monde balé lelo coach ibenge to vanda ne boy to mela to kabola vert les lo coach malema so to vanda ne boy to so wana na monde balle donc na monde balle en tout cas et puis na bimi ba champion na ba équipe na zara na DCP junior na bimi 4 champions na bimi zara junior imana champion na yo lo ngwana équipe na moi 3e division na ma champion na 2e division donc on prend na coach équipe ma première division Airbooks na match yango eke na dans tous les détails parce que toi qui vont musica dans tous les détails là on a peu sur ba détail théâtre ngona c'est bon côté il y a balle c'est bon côté théâtre puis c'est bon na théâtre na balle qui a fait qu'est-ce qui a fait aujourd'hui na théâtre na balle nini salé et balle salé théâtre puis salé mais lelo balle le quoi na tika la biba pe na monde balle na longwa pe na monde balle le quoi na longwa donc balle kita ya théâtre me salé voilà la parenthèse moi tout fond pour l'introduction de notre émission donc sujet na biso la kaka toujours parler sur l'affaire Kimité Mamabé na kata théâtre parce que quand on parle de Kimité Mamabé tout commence par
la mauvaise foi. Donc, quand la moninga poison, ils ont à partir de mauvaise foi. Donc, si on a une santé, on tue le poison facilement. Si on a Kevin Sidney, on tue le poison rapidement. Si on a Mao qui voulait être, on tue le poison rapidement. Donc, c'est-à-dire, tout commence d'abord par la mauvaise foi. En gros, si j'ai vu sur les dos. Et il y a une beauté TGB. Beauté, tu as vu à faire beauté. Reconnaissez-vous que qui montait Mama Bé dans la carte théâtre? Non. Non, pourquoi? Oui. Je n'ai pas que monter Mama Bé dans la théâtre. Et parce que bateau bazo il y en a bango na bango. Ils ont dû à quoi? Wana baza ils ont des guerre d'esprit. A lu ka guerre d'esprit na moninga ya wana commission monter Mama Bé. Mais en fait, monter Mama Bé dans le théâtre en tout cas. Alors lu ka guerre d'esprit. A commission monter Mama Bé. Voilà. C'est-à-dire tu revenir quand tu es quand la monter Mama Bé. Oui, mais donc on a le bosser ça guerre d'esprit. Guerre d'esprit. Voilà. Guerre d'esprit on est comme ba ninga ba bomana. Oui, yango wana. Donc deux ben guerre d'esprit. Oui. Guerre d'esprit et bendi qui monter Mama Bé. Bendi qui monter Mama Bé, bendi qui kindoki. Oui. Voilà. Non, qui monter Mama Bé, non. Elle et ben qui monter Mama Bé, qui monter Mama Bé bendi kindoki. Parce que l'autre rôle va pour na affaire ya buzz, ya poisson ya Adaï Lunga, Fendi Lubula na buzz. Ils a buzz. Parce que bandi ko interprétant va buzz. Ah. Nzamba limbisa bangwa buzz. Mutu azana poison na kati ya nzoto. Ils ont créé buzz. Mais Ada, il vit très bien, je le connais très bien. Je le connais aussi Raïs et également na Fendi. Baza bato ba vivre bien tout ça na bango. Bazanga ya oliete ya omelate. Donc va créer base pour pas soit mbongo, ba somba ba voiture tonine. Ada za na voiture et voiture ngo kutu pour votre formation et ça la accident na rond-point ya Gambela wana. Akeba ba reprendre ngo ezongi ndenge zalaki mutuka ya Ada. Avec Fendi na kati et Pierrot na kati ba sala accident nani après nya le karaté na TV lo bakeno mutuka na nga na sala accident mutuka eza na problème bo yidinga siko ayeka na poison botika ba jalousie au boza nango mutu nyonso azobaki poison ya des abes aza mutema mabe nzambe ya lola osepela na ote et puis nzambe ya lola aotalo na miso amawa moni biso nyonso mikolo tozala bandako ya tovandi pona maladi moya muke osoko pa mutu azobanga maladi wana me akobanga nzambe te bato ebele fo babanga nzambe maladi ya muke ye ebangisi bato na l'état na ba gouvernement ya mukili mobimba babisi bato bafana na ndako mais ba péché o ewumelaka ebele bakoka kozwila ngata solution te po ni mukomuso lo bateke non péché oyo pe ekomo ya makasi na monde en tout cas tout ça grève muto bimate pour na péché o ezarate mais pour na maladie bato ba yo péché alors nzamba limbisa bato nyonso ba lo baki adaza na poison te ezabes déjà ben nzambe ani dia ko longola poison so ezaki na 90 dia na so na minute tika la ba 30 comment ba 20 comment expliquer les gens disent que selon les interprétations à les gens disent que Ada Fendi Raïs ils ont dit Raïs Nemutu azala qui vraiment na poison ba Fendi ba Ada ba eka ko bata manasimana pour faire le buzz. Voilà. Bon, selon yo na Ada na Raïs na Fendi qui est réellement empoisonné. Bango nyonso baza na poison. Comment expliquer bango nyonso baza na poison na même moment? Papa ndio bengi nga ado vandi ado za asoche mai. Waki di banga za na poison to mutu waki di ba sombala che poison. Yo no mona te ngana biku mariage. Hein? Na bi mariage. Moi si ya liboso akenda ko futa place ba osala gâteau. Ba tia poison. Donc batu nyonso baliaka gâteau wana ba la poison ba kufa. Et ça mona kasavu na ikelema. Boyebe ngoti na ikelema bakanga na salle wana. Donc gâteau plutôt gâteau ya mariage empoisonné. Ba enango batu la fête batu nyonso baliaka gâteau wana bazala fêter na poison. Et bon ce soka 2 personnes. Et bon ce ta la fête. Papa, toi tu as makamwa so Raïs mutazali na poison. Oui. Voilà. Là je sais. Raïs ayebisanga yaya babeti nga plan na poison bon mais ko banga te ni te nzamba sunga déjà na ozo traitement OK donc adapé a ko examiner atali pe bo amoni eza siko fasa ni abomba tango be feli amoni mais bato tozaka biso misa tu trio
ndeni bombalika bana ngana na ngoto tikanga pena kotalisa yo po kotalisa bomoni yango siko foi bombo bate ka bombale basa yo kufa non soki omoni ndoki belela ye avant mongosani et bango misatu bamoni ke baza mabe biloko za la kacha nzoto na bango yo babeleli. Voilà, prenons le cas des deux personnes. Quelles sont vos relations avec Tendresse Divine? Tendresse Divine. Tendresse Divine. Tendresse. Une fille comédienne Tendresse. On a pour ma Tendresse. Vos relations. Papa. Relation je bien. La relation nous a bien. Parce qu'on analyser phrase na imeni kalobi azo kogangela Raïs na Fendi na émission azo ko affirmer que Adamde a empoisonné Raïs na Fendi bazo batama na simana pour faire de buzz. On a Tendresse ndoloba ya. Est-ce que Tendresse azo attendre avant na Ada na Fendi na Raïs pour atuna bango misatu si réellement ils a poison. Toye aussi la carte pour émission na ba vie les belé. Est-ce qu'il y a moyen de regarder la caméra ou que ça message là la Tendresse? Tendresse aux amateurs, salam na yo très bien. Mais quand nous les sous kozonga tom so yebi adresse ya Adaïlo Mate aza awa na Yaouma rond-point à force première avenue au Koti au monaka le port nous a bien clôturé kenena nutala et puis yebisa à l'action ba photo aza na mon téléphone peut-être ils ont envoyé été mutabanda sanza makila wana ba vidéo ezali soki ezayete en tout cas aux appels libres ko sala nyoso ko sala mais tant moninga zo souffrir en tout cas na ebité Ada to Fendi ba ko gagner nini soki bana ba ona poison te ba lobi ke bana poison donc mekana nous ko kutana na bango oyi ba nini oyo bango ba nango avant de continuer sur la suite de l'émission. Merci. Voilà, merci. C'était le message qui a été apprécié à Tendresse dit Bingala Serena Mona Moulouba. Donc, c'est-à-dire, avec un peu de culture à propos, il y a des propos aux tenir face à Raïs Louboula, Nafendi à propos, il y a des poisons aux Zubango. Est-ce que Bino, est-ce que tu utilises le terme aux Zubango Mikolo, Bino Bana, au Boé, le Bilobi na théâtre? Vous avez un respect en fait, Bakolo, tu n'as mis au Bayaka na théâtre. Bana oba yesika ochenga pe na liste bana bino bana o na biso terme ezo bina mikolo OK ça non problème de so chede ya biso bana na tala na bible na mona place ba bibotika mikolo ba yepa nanga yeso bando ba botika bana mike ba yepa nanga donc so na za na ozonga na génération su ya bana et ça langa bien pour un sera mona mo grâce ya ozano mona muke pesa eloko ba pesa pa mokonzi donc na zonga comprendre que mbala moko mona muke akwi kosa apa ko yepa ya nani ya nzambe donc koto sa mukolo te izana mutura muta uti na éducation na ndako na bango nga maba bébé tsamba masalu mama na nga mama chérie na pese mbuta alaksa ngande ba finga mukolo te alaksa ngande ba manka mutu te donc nga na bi ko respecter oyo yaya oyo papa oyo leki oyo nini et yé na ko so ba responsabilité avant l'âge nga ba do diriger ko kamba batu na âge muke. Oui, bien à l'école Boye, chef de classe, mais je suis capitaine de l'équipe. Donc, Nazara Makila wana, na moment sur la na maman Lucia Adelaine Boye, na fondation na représentant égal na kacha Congo ah ya fondation wana. Fondation Lucia Adelaine, ngai représentant na ngona kacha RDC. Fondation Evanda na Angola, Evandi na Hollande, Evandi par-ci par-là, mais ana kinga. Donc, na mimonaka nana Makila ya ba leader. Vous comprenez? Donc, na mutu na sangisaka batu, na kambaka batu. Donc, na koki jamais ko manquer moi na mobo. Nga na biki leki aza leki. Yaya za yaya, ndeko aza ndeko, frère aza frère, sœur aza sœur. Na biki ko respecter. Nga no na zwa ma problème na mutu moko te. Na monde à théâtre o. Mutu mo pena koga. Tout ça na ba Jani Fay bazalaka. Tout ça na problème na bango te bakenda. Ba Pofirenze bazalaka. Tout ça na ba problème te. Zigura to ko diangani. Apanga ko tika coupe pas cameraman. Et puis moi reconnaître ngabi erreur nga ça na visa ka pona tikela ka coupe te nga. Siko yebisanga na problème ndeti na. Siko pona ba grand oyo ba kulut o bazo respecter binoté bana o lobi na théâtre. Okolo ba ngone. Etali bango ba ibaka mambo sala ba mikolo so yomo mukolo moni mutu alongoli bilamba so ayoki sonité bo mutu otanda yoka soni donc mukolo wana déjà zo longola bilamba
tant on la bilamba bon leki tant on tala ayoka soni te c'est facile au monde appelle leki mo aller kana télévision aba no manquer mukolo apolo ba ke ba leki wana ba respecter ngate mukolo faut azala mukolo faut se respecter un bon yaya ay bande afanda na ba leki na ye biso za to bato to tanga na ba leki to ebini to fanda na leki kotuka leki te bileki solo mini makamo boyi okomi ko menacer nde mo boyi chaba nini ko oleki zipe nini obeta ngati bien sûr leki comme on va pour pas yaya et s'il valeur no s'il oso pas ngana ebi pe fi mo ndi ngwana ya na yekaka yo olima mabibali tout na tema zane ba camarade ne alinga sala ba mona ya agangela leki na oje ba mobali yo oje ba mobali leki pa bukana te yo benga oje pa mobali kra abengaka nini abambie pa menga nyonso na elongi tia siko yo bano mona yo ayaya ozwi eloko nde mwana leki uche pa leki na osane en tout cas yaya azala leki donc c'est bel et bien l'émission 100% analyse toujours ça analyse ya maille oyo bandeko baza se poser des questions pourquoi bongo alors excusez-moi de citer les noms Yenga oui excusez-moi de citer les noms oui qu'est-ce qui se passe avec V Modero na bandeko na biso baza empoisonné Vie Modero aza vie moro aza ramaye le makasi mais makambo nga na oyoka pona vie na oli molela na émission te so émission si na mona balukinde na tiebo na leli vie azala sage aza na intelligence aza na sagesse na okamwa ba vie alobi ayebi adate ba nous aba information wana ya mamba ya poison eza ba base nga na leli de ma part itaki yaya pour na leki na koko répondre ne wana te fala za ta manière mususu fala bata bozela na lukata information ce qui n'a joué info na ozonga kana chaîne oyo na émission ona koloba mais koloba brusquement ninga lobby en tout cas jeu de larmes. Est-ce que c'est vrai que Modero abi adailunga tabi fendi tabi ne raiste bon na lemba mosenza zate donc c'est grâce à raison baloba bon ti lemba mosenza zate donc bon ba senzité ba ebi na bango batu mais tom susu batu mususu ndi baza ba senzi bango ba eba bango te c'est un peu ça. Non éclaircir sur nos partenaires pour comprendre te ba comprendre na lemba mosenza zate Modero ebi raiste ebi mais kasi yo ndolo banga kutu moni ko tanga ba komba ba vie wana na ba TV ngai talaka wa ba vie na biso yo mto tangi oui mais siko yango no lo baté ba vie so bien ebi raiste c'est tout à fait normal mais vie ya joie mon ato vision ngala vie tout ça peut de pièce ça na to vision et ba ada wana ba raiste wana baza bateau baza na contrat na to vision so siko yo jouer place bien sûr que aba na contrat atana course ko tuna te oh wana kuna pas un contrat wana nani ada on appelle raisa dans un contrat soit bien yebi bangote asa libre mutu za mutu na nani okuta lo baga yebi nani oté et créera problème c'est-à-dire bien en ignorance en quelque sorte comme tu veux prononcer par rapport à ma propos tenu à Modero pas bandeko face à la caméra on était sur côté quand ce message n'est pas à Modero totokan vie yo za vie na biso o baza ba petit na yo vie na obi yo tan komoni. Ok, merci Vie Modero. Vie Modero a kombo mo babengaka vie kombo mo babengaka eboye Seigneur voilà mon Seigneur en tout cas ba petit na yo ba lele belé na kombo na yo koyoka ba biloko ebimaki wana epa na yo ba satandaki te ke yo vraiment okobimisa biloko wana na ezama ese sopani donc moi yo lobeza te bana ba petit na yo et puis ba petit babi ki yo za vie donc to bomaka moto droit de réponse ça soute o asala ki bo azongisi bo en tout cas na sengi vraiment na kombo ya Yesu to boma moto wana to aider bandeko baza maladie babika voilà to aider bandeko baza maladie babika to ko kene male même na suite émission na biso e nga asiko ça 20 minutes déjà 20 minutes te lo sur la na solo fait sur déjà comme ko kene na suka question de savoir trace ya poison nous a cité Herman Kassola vous êtes au courant trace ya poison
Herman pas à poison. Et bah cité trace ya poison na pont. Il y a Herman Kasson. Émission longtemps là Kombo. Longtemps là Kombo. Herman Kassongo na poto. Pont ya poison. Te Kasson ba te na poto. Siko a créé pont pour ba yoти la batu na kind à poison. Herman Kasson. Herman Kasson. HK Herman Kasson. Narani na sola na ye. Attends la PV parce que babi moi si oyo ndo vivre na ada. Ça moi si oyo Herman obi manaye. Pour moi si ngo aza femme mariée. Et mobali ya moi si ngo ndé ba travailler sikoyo plan wana na Herman Kasson. Ah bon? En tout cas, c'est dossier à suivre. Na mekano ko luka ba information. Naza vraiment l'information ya makambo wana te ko yeba ke Herman ya sali boye. Conseil gratuit ka kezali ezala Herman, ezala Ada, ezala nani to lingana ya solo. Moi si ya moto oba si ba latisi lopete na mosapi. Ba kotaka na terrain wana te. Ezala terrain mo ezaka gluson. Et si ça a battu valeur et boto la battu ba chance et ça la battu ba ndenge mo bout ce que ebika que muto sa femme mariée muto sa homme marié ko ça la erreur wana te atambongo na ndenge nini alingo lokola fan akabelo lokola fan sikoyo poison ngo oyoka ezaka e corrompre ka wana e uti boye e sali boye en tout cas to lingana ya solo tozana bondeko bolingo ya solo nzamba lola artika bisote mais surtout na bolingo mbebo to kufa ebele po mutu na mutu azana mutu na za na guerre na ye mutu na mutu azana mutu na za na problème ti wapi. Voilà, c'était ça le message clé pour Ada Ilunga ainsi que les autres oyo bazana kati ya dossier oyo ya poison minga olobezate et ngato na suite émission. Dernière mot na yo, il y a une émission pour la batte, pour la émission, surtout pour la fans. On va se poser des questions. Poison, la théâtre pour thème la poison. Bon, en tout cas, on a lancé vraiment message oyo. Et pas ya biso nyo so ba artiste, batu nyo so ba landanga na ba fan na biso. Touti musika na musala oyo. Nzambe azobomba biso. C'est kazana makambo yosa na biso. Orgueil et futakate. Likunya et futakate. Nyonso ya mabe mutako wela et futakate. Tolingana. Monde na biso ekomika monde moko ekomi trop de problèmes. Mutu ayebi lelo po aluka lesbienne ya solo. Fa yo lukeka na théâtre. Mutu abike kwa luka PD ya solo il faut yolukeka na théâtre to fingi sa musala na biso mutema mabe ekoti na musala na biso tozala ba responsable ozana problème na muninga kende vers muninga yebisa eloba tala et ça très important au lieu ya créer ka ba émission kofinga naka kolobaka boy muninga lobi o poison okuna bi poison te okuna lobi boité toza wapi bandeko na ngai ba fano batala biso baza bazoba te bakomi ko bae biso po ba mona makambu nyoso mabe epa na biso kaka mutu azobela mbongo hôpital ezate bosangisele mbongo epa na biso donc makambu ya mabe ebeli ezaka nyoso epa ya bato ya théâtre. En tout cas, tout soumana, tout lingana ya solo. Musala oza musala bazoba te. Ezati on akata na classe na ya na théâtre, au théâtre eza musala bazoba. Théâtre eza musala bazoba te. Théâtre eza ya mutu. Bref année, ya ngomona bandeko biso musuba otangela mona ina. Eza musala ya mutu. To limbisana. 2020 oyo ozala problème na nani. Nani otanga komono na ndeka mabe. Oyokaki est-ce que lukaki est-ce que yobe mtu otanga kombo wana bokutani na mutu wana po pesa info tala oyebi ko pesa information sur mutu faut la sir
parce que okokendela ngo pe prison tango pe sa information na kombo ya mutu oyebi yenga wana kutu be de tout ça là na théâtre Zigouwa kutu be donc meka to meka ko bongola ezaleli na makanisi na biso. C'est un peu ça. Merci nayo oyambaki nga na émission et merci na bandeko nyonso baotala ngai wabino humble simple serviteur na longoli vraiment chapeau liboso na bino nazaka na respect ebele bolimbisanga na lobi nini oyo esepelisi yo te ndeko nango otala na tuti yo place nini esepelisi yo te pardon eza force oyo eliberaka limbisanga bayaya botosa baleki na bino et baleki toto sapé baya na biso ndeto ça la force moko boy na théâtre au kapenda union fait la force na pesi mbote et pas na yo pipo zenga mbongo ya kisi muto alongolinga makolo asombelinga mutuka na komi peso na yeboye na parquet quelque part merci na yo pipo zenga nzembo na yo ekoyemba maka nyonso pipo zenga mbongo ya kisi. Merci na yo Mama Lucia Adelaide Mama Boboto na fondation na yo Lucia Adelaide fondation ezalika na Angola epesi bado ebele na Angola et fondation na lileza na kati ya Kinshasa mais mama na kati ya Hollande fondation pe na kati ya Hollande evanda mbote pa na yo mon fils que j'aime beaucoup hein mon bijou yo na benga ko bijou na nga tusi lu bazola yaniki autrement dit kaka félicitations mon petit akela ko beta na Brazza équipe bimi champion ou des champions aux Ardennes makila ba champion na ngamona bimisa ka déjà champion. Merci mbote na pesa mbote pardon mbote pa na biscotti mbala biscotti to linyo lisusu te mikolo nde natambala mona oyo bota azana efficace azana force natambala jogu asa de sport oyo papa osala raté okosala biso na dribble mo ya match Afrique du Sud to sepela ka sauver le Congo lelo natande aza ko sauver Europe mobimba mbote pa na yo Valérie Bonia moi c'est kitoko na kati ya Paris moi sina ba fossette ba mekaki na tindi batu batala tala na Paris wana moi c'est ba fossette ezaka yomoko na France bomba moi c'est ba fossette ezaka yomoko umela mama nanga mbote epa na yo Dieso la London City ah taille kitoko ya mobali wakana taille lokola nga taille S mobali ya batu ya Dalida umela na yo Tini Zola Riti Zola Mireille Zola pourquoi pas yo Papi Zola na pesi ba eba sobolinga nga mbote sans oublier Emmanuel Macron yanga motema ya Rachel Mianda Mobutu Laura Lorenzo merci nazwa ki loko tindela kinga Laura Lorenzo na mwasi na yo na pesi yo mbote Patrick Ekofo na pesi yo mbote mère Anit Mambote ozo benga na koyamba yo merci na Tabu Fatou moi c'est la dernière personne que je pense. Pardon? C'est la dernière personne. So katinga wana tikikasi. Voilà, merci. Na 4 yo bilanga c'est la dernière. OK, et émission na bon bana poto ba comprendre pour boto na micro. Voilà. So ça peut mawa OK na OK. Merci. Merci na yo lisusu Alpha Mbui na Londres nzete pembeni ya ebale mbula to mai okauka te. Ah Nzambe mon ami maître Alain Makole nganga maître makasi les États-Unis. Donc déjà les personnes ça va. T'as dit R9 l'homme à rêve Amérique la Bagida 3. Ah mais pourquoi c'est ça Batumba? Est-ce que nani Chika Lukao 4 Chika Lukao ah Chika Lukao 320. On bien profiter pour lancer message à la fin en français. Pour tout clôturer l'émission. Non, la fin en français. La français. Ah, pensez en français, c'est l'eau à blague. Voilà, Chika Lukao, moi aussi je profite de Chika Lukao, mon ami. Bachaki Mbeli Mogo, na poto. A terminé ka boye, ba Mbeli Chika Lukao. Mais Mbeli on laisse qui est fêté, azaki bien. OK. On a lancé message na anglais ou français? Français. Bon. Moi et la beauté gelo
À partir d'aujourd'hui, je suis votre ami, collaborateur. Vous me prendre comme un fou. Non, je ne suis pas fou. Qu'est-ce que c'est un patriote? C'est quelqu'un qui veut la paix. Alors, qui veut la paix prépare quoi? La guerre. Pourquoi on dit toujours la guerre sera longue et populaire? Qui a dit ça? C'est un policier belge. À l'époque, moi je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais un enfant, moi et Yunga, j'avais toujours l'attitude d'un enfant. Je pensais aussi comme un enfant. Mes fans, n'oublie pas à prier. Prier pour la Corée. Virus qui sort à la monde entier. C'est une maladie sale, bizarre. Vous ne sortez pas. Vous êtes toujours garé dans la gare. Non. Ah bien. C'est pas toi, Obi matin en français. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était la Galop pour Zgaï, Neftali, la casquette de la presse congolaise. Avec votre émission 100% analysée. Oui, les caractères, on a tout le 100% Jésus. Donc voilà, beaucoup de l'émission. Nassir, vous avez un peu stressé du début, mais à la fin, peut-être, vous avez guetté de la part de Enga, Botete. Donc voilà, Minga, on le visite. Et si je peux saluer des gens que je dirais un grand merci à Maman Anne Kalambay, Pasteur Carlos, le gars du temple, de savoir le bien contrôler, Papa Jean-Claude Kalambay, Maman Deborah Kalambay, couple moi qui, pourquoi pas de dire mes joyeux anniversaires, hein? Donc, souhait d'anniversaire à Maman Karine Mwaki, donc la femme légitime, hein? La femme légitime de Papa Freddy Mwaki, donc Pessimino, Bambote trop dans l'Ibota Mobimba. Pourquoi pas aussi de dire un grand merci à toute ma famille, Jean Dédié Mwanza, Jean Mwanza qui était derrière la caméra. Mao qui voulait, qui était à ma droite, Kevin Sidney, mon producteur, donc le producteur mineur. Les autres, on a appelé ça qui va commoder dans la émission. Moi, tout le temps, donc, mes big salutations à la famille. Donc voilà, on va nous écouter prochainement. Merci. Oh mama mama na lobe, mama dele mabondela. Tolo na se, mutumpe na moi, olemba te mama, dele mabondela.